Merci, bonsoir DSV. Na sepeli na thème ko cheli biso ko ya kadem makamka ya bien. Na pesi papa na biso na États-Unis bambota trop. Na pesi papa na biso Zambwana bambote. Je pense que Dieu déjà a démontré que Amiki qu'on a qui s'habite au Congolais, ma histoire vraiment au Yayebi na personne ya Mutombo Dikembe. Ngai pokema na robanda tuna bongo kunate parce que il y a za na États-Unis nga nazali na Angleterre. Na kono ba bolde sivé premièrement na nga ba bolde. Je pense que na kono na baninga ba comprendre nga très bien de revenir de bas nous sona ba kisandam. Na kono ba bolde. Normalement vie à mutu pour moi ils ont dépendre ils a yé. Donc ça veut dire que vie à mutu ezali ya mutu. Donc un Congolais a pu kozala millionnaire, milliardaire, ezali lié. Ce qui a dit à aider ba Congolais à aider te, n'a condamné te. Mais place où on a condamné ce qui information est vrai. Ezali place moko. Ce qui n'a pas la business, qui n'a pas business on a dit que je détruis beaucoup nanga. Je pense que ceux qui sont engagés dans l'eau, donc ils n'ont pas une destructeur. Mais ceux qui ont la ligne millionnaire, ceux qui n'ont pas aidé Congo qui, ils ont un problème. On a ce que comme dépendre, pour qu'ils sont plus continuer sur la dictature, qui ne peut pas s'attaquer à la obligé de faire aider. Mais, tout le monde bouillé, Nakawana. Même tout décidé, même il y a un million, même il y a 400 pounds, même il y a 200 euros, bah on peut commettre erreur moko pour le peuple congolais la distraction et la destruction. Par exemple, nous tombons dit que à ce qu'il faut traiter même le Bosco ou à ce congolais. Mais il est à reprocher de ce côté que aux alliés congolais. Ça veut dire que là, il y a un Bosco, mais ça n'a souci à m'occater. Quand il y a conscience, c'est que on a pouvoir condamner à moi. Azala na million pour nga ou azala na moté, c'est son argent. Vous comprenez? Nous dans le sort total ça biso. Na ko ta ko te zali na kamnaye. Mais na ko ta na acte ce qui information zali vrai. Na bi ce qui information zali vrai. Na ko ta na acte au yo salaki et la kisaki azo détruire pour mboka. Donc, à sali hôpital, à sali yango, na minga bien, a aider et aider, ils a yi. Mais pas nangai acte ya sali, ils a mis acte moko zali ma béni. Dès fait, Zakari Bababasu, Deniles, et pasteur au soki sikatenda, mwana sikatenda. Ba collaborer sur monde. Oh banani baba Francis Kalombo, Kolombo. Oh banani bango tuwana o mona kawana tu ba ransom. Ba jiben pian ba kofiolo mi be banani ba tutu banani ba misini so bino boyebi ba tateyate nyonso na muto modi kende il faut que une tâche moko ozo na ba biso nyonso na destruction ça veut dire diviser ba collaborer na ba parti ebele mais ba saka mosala moko nous soyez à financiation ba or na Congo na Sud na Kivu kuna côté à est. Et côté kuna bazo bomo ba congolais pour na actuana côté oya ye pe juste mutabo bomo ba congolais a supporter ye pour na koloba ke ba na Congo asala kamalamu ba kanga mabe. Donc je pense que de ko biso ba na Congo bo baka to be de monsieur boye to baki et mini a congolais c'est vrai za congolais ye moko ye ngana pesa ka biso idée na bi mutu ya ko série bien pena ko pinir sévèrement sont des congolais collabo. Bazo yi baté ba de tout bazo yi ba de tout mboko ba sa makamako ba on faut que punir ba sévèrement sans pardon quand on a envie à me comme Nicolas parce que Nicolas va te pardon ba dire une chose comme na Congo to limbisa to za la bomoko Congo na tanga bomoko tangote akova na collaborer alors nous te modi kembe et donc asali décider au vivant kana au cha radio. Nous sommes tous les radio. Tous les radio pour un sentiment parce que à part
euro to ko ba na radio be na kati ba euro to ba radio na ba business bele muto sala e me pe mbongo na vie na ye aller si pe famille na ye mais to bongo to ba na radio yo sali radio au fond na katanto presque ba samedi journée mo ultime sala ye pe mettre na radio. Ça veut dire que vous pouvez un gène qu'on a à disposition à peuple pour le Yabango, moi de cas il y a mis parce que ça a bolingo à Congo. Bolingo ya yo non pas biso to ko bana radio nge sali force ya Congo bana Congo ba yoka ba teyama. C'est une bonne mission qui ba collabo wana ba congolais collabo ba ngoni ba besoin de tout mboka wana. Et voilà monsieur sous comme nous tombons que c'est ba information au biso que ça vrai. Je pense que les années mawa kongola osala nini na sali business na bisi 10 millions et ko tisanga 25 millions mota la 25 millions na venu ya bana nanga mais azo de quantité ni mama mo ba souffrir na fin et qui voana azange ko barolia aika tande ba bomba banzoto te micro bandi na mengi zo kota na nzoto ya ba mama ezo sala ba mabe traitement exacté ya tali njoto mbongo na yekaka na bénéfice oya ko ikozwa. Tandis que na 10 millions soka baki na ONG na ebe basi na Kivu nzamba ngazo nsile combien alors na sukisi na intervention na première intervention ko loba boye na uzana mtemo ba Congolais na uzana mtemo ba Congolais mingi te décivé donc ceux qui Congolais jouent à radio que ça na kabola mo ke na ba marche que na ba action nyoso et Italie Congo nzamba za mikolo ayebi pourquoi après ce qui est makila wana pe mutema wana donc c'est qui Congo za mboka na yo mais ba oyo bazali komona ke pour que comme na ngo fin ou bien mbongo ne comme na ngo fin avec ça n'importe comment na souci à Congolais te mais c'est fait tous aller awa au moins ni ba pay de ba bien na bango ba za ba même d'alibi là pour mutema bango za mabe. Merci beaucoup monsieur Moloba. Merci papa na biso Odom Pambu na mpoko malelo intervention na yo. Toleka nano epa papa na biso Botende na likambu oyo na ebite soki okoloba mwana oya yo Mutombo Dikembe soki okoloba moninga oya yo soki pe okoloba camarade ndenge tobengi kaka moninga mwana nkoko toyebite na kopesa na maloba likambu oyo ya trafiki ya ba or bande ko bakomi yango na basite belé voire même na Afrique 24 totangi yango tolandi yango na bokebi makambu oyo Bosco Tanganda oyo yo papa na biso Botende oyebi na kolinga ofungola bana Congo mpoke bayeba eloko ndeko na biso Mutombo Dikembe asali soki ezali malamu soki ezali mabe o tokoloba papa na biso Botende zo maloba eloba papa na biso don ko bombe eloko te mais pona nga na bakisa na mwa ndambo oya yo. Merci. Bano nayoki ndenge olobi nalandi intervention ya Odom Pambu ndenge sagesse na ezo okola muke na maloba ndenge akomi koloba soki nazongi mwa muke na nsima natali na bambulo elekaki elobeli na ye na lelo namoniki ya solo mwana azokola omoni eloko oyo maloba tolobi moto azali makanisi na ye e maloba ezali expression ya likanisi ya moto yango ntango ozoloba moto akososola yo moto akoidentifie yo kaka na maloba moto baidentifiaka ye na makanisi na bisaleri na ye na ndenge ye azali koloba pe azali kobimisa omoni mboka oyo Amerike ezali na mikolo ndenge na ndenge okomona chinois américain okomona japonais américain okomona cubain américain italien américain congolais américain nigérien américain yango soki bazali na mission moko ya kosala to na mboka ya Congo to na mboka ya nigérien
tona mboka ya ba chinois bakobimisa chinois oyo azali américain batindi ye na mission akende kosala mission américaine na kati ya mboka ya mabele ya bakoko na ye chinois oyo ye asili kotika pe abosani kezali mabele epai wapi ya utaki bautaki kolanda mikolo eleki awa batindaki américain espion na Iran et originaire ya Iran mais devenu américain. De la même façon que ceux qui bozo landa makambo ya Mutombo Dikembe boyeba ke Mutombo Dikembe azali américain owana nationalité ou bien naturalisation na ye on en Amérique azali américain na mikolo toujours le passe. Tango Mutombo Dikembe asali hôpital na ye atindi mutuka ambulance na ye na likolo ya ambiance na ye batiaki antenne ya satellite oyo ezali kose communiquer na États-Unis d'Amérique. Ezalaki mission moko makasi oyo bino boyebi te. A partir ya antenne ya ambulance ya Mutombo Dikembe makambo nyonso ya Congo ebazaki koleka pe contact nyonso na Amérique ezalaki koleka likolo ya antenne oyo batiaki likolo yango na mutuka ya Mutombo Dikembe. Toloba nini? Soki yo ozali mwana ya Congo, soki yo ozali mwana oyo bakunda motoluno na Congo, yo osangani na banguna pona kobebisa mabele ya bakoko na yo, pona kobotola mabele ya bakoko na yo, yo okomi munguna kolekata munguna. Ya solo ngai na oki kobikisa munguna. Mais na oki kobikisa kolabo te. Parce que ayebaki valeur ya mabele ya bakoko na ete. Ye azali otojo benga yango microbe social. Eloko ya microbe babomaka yango po epesa maladi te. Mais soki motolokola Mutombo Dikembe oyo kombo na ye jo na kisaki azali mwana ya Kasai. Lelo oyo asali makambo ya ndenge wana ki akobi kolabo bana ya Congo bokobosa na ye po tokanisaki te ezali lokumu ya bana ya Congo kozwa joueur moko ya monene ya basketteur na kati ya mboka ya Amerike pe lelo oyo akomi na mosolo ezalaki lokumu mpona biso. Eloko oyo mbongo bolanda malamu mbongo ezali netre. Mbongo yango moko ezali na péché ata moko te. Mais tango yo kozwa yango oyo yo kosala na yango nde ekodetermine valeur ya mbongo wana. Parce que tokoloba ndenge nini mbongo ezotambola na maboko ya bato na mokili mobimba eye epai na yo ekangi frais etondi na maboko na yo bipai wana mbongo wana eutaki yo yebi te mosusu ezali ya makila mosusu ezali ya badroge mosusu ezali ya boye na boye ya makambo nyonso ya mabe kasi ekomi na maboko na yo ekangi frais etondi na maboko na yo awa etondi na maboko na yo po yango échanger valeur na yango po yango échanger réputation nyonso ya mabe na yango oyo yo kosala na mosolo wana. Soki yo kamati mosolo wana olobi nalingi natonga peut-être homme de veillard pona kosunga babola pe mibange oyo bazena esika ya kovanda te otongi yango mbongo oyo ya yo ozwaki to eutaki na badroge échanger valeur na yango na action yo yo sali na yango. Yango tolobi mbongo ezali neutre eko changer valeur na yango eko kita valeur na yango obele na makambo oyo yo kosala na yango. Soki Mutombo Dikembe azwi mbongo na ndenge azwaki na motoki na ye ya kobeta bale ya basketteur to ndenge nini lelo oyo mbongo wana soko autilize yango na ndenge ya mabe mbongo wana ekosila valeur
pour na action yo ya kosala na yango. Tokomi na tango ke bana ya Congo maturité ekomi mingi. Bana ya Congo boyeba ke etumba tojo bunda ezali lisusu kaka ya Congo te. Ezali etumba oyo émancipation ya Afrique noire mobimba. Boyeba ke Afrique motema na yango ezali Congo. Influence directe ou indirecte, culturelle ou bien intellectuelle, ya Congo, ezali makasi pe ekoki ko libérer Afrique mobimba. Bana Congo tokomi na tâche moko tolingi to reprendre leadership na biso. Etumba tojo bunda ezali etumba à la fois ya sagesse, à la fois ya molimo, kasi nzambe oyo azali likolo na se, asali likolo na se, akopesa biso bana ya Congo, soki Congo est libéré et s'est libéré. Congo a libéré Afrique noire na mentalité parce que toujours mona yango ba noir africain ba sala ba manifestation na bango ba revendiquer ba makambo na monde entier, revendication ya ba congolais et beti kano monde entier bazali ko kamwa éveil ya conscience ya ba congolais. Bon kanisa te parce que ba jo no ba na radio te, parce que ba jo no ba na télévision te, nde bajo reconnaître oyo bakongolais bajo sala te, bajo reconnaître même bajo banga ke soki to permettre encore propagande likolo ya bokasi ya bana ya Congo ndenge bazali kosala et kozala prise de conscience non pas seulement nationale mais africaine. Alors peuple oyo bandaka la toyebaki te ezali peuple moko très émancipé, ezali peuple moko eyekolaka pe mayele mingi, bazali na ba matière nyonso première na mboka na bango, bazalaki na ba physicien, bazalaki na ba mathématicien. Alors basilisaki biso systématiquement avec la complicité de la CIA na sima ya Mobutu mpona koéliminer ba intellectuel nyonso congolais, ba jeune nyonso balingaki ba étude oyo ambition nyonso ya kozala moto ya mayele, babomaki yango, ba remplacer yango na ba jeune musicien mpona korendre jeunesse congolaise inutile, baza lokola bakiwelewele moko boye yango wana basalaki ndenge. Mais prise de conscience oyo bana ya Congo batelemeli sikoyo ezali kobangisa bolemba te tolemba te, victoire ezali na kote na biso. Bakanisaki ke biso to korépondre da bango ndenge batiaki ba minduki na ba conteneur liboso ya élection esalama euti na Belgique, ba conteneur etoni manduki, bakanisaki ke bakokuta biso to korépondre bango na manduki po bazwa moyen ya kosilisa bana ya Congo, parce que ndenge balobaki soki yo osilisaka bato na mbeli pe bakoboma yo mokolo mosusu kaka na mbeli. Yango wana bakanisaki ke lokola bango bazala na manduki eke na kati ya Congo bato ya zali bakobunda po biso sikoyo bazwa raison po tobunda na bango bautilize ba technologie na bango moderne po basilisa bana ya Congo. Mais nzambe azali makasi baye bakuti biso tozali pacifique, tojo bunda na ndenge ya molimo na bakoko na biso, na ndenge ya kimia. La bonne tu vas chercher dans votre école, mais comment tu vas? Pardon, la joloka motomoko joloba. Alors, yango wana na joloba bo, ndenge na oki leki odompambo ndenge joloba na pesi elongo nya mingi, mais na joloba kaka telikambo ya mutombo dikembe, toye bakazali américain, soko bazali na opération pona kosala makambo etali Congo, bako utiliser kaka ba congolais basi bakomi ba américain, lokola tozali na mutombo dikembe, tozali pe na Kachala oyo azali pe américain, mazo yo sala makenele ki ajo sala politique na Congo, alors qu'il y a ça comme américain, nyonso wana il faut to bimisa yango polele, parce que likambo oyo ekomi musika, ekomi sima ya politique, ezali nde likambo ya mabele ya bana ya Congo. Merci mingi. Merci papa Nabiso Botende na intervention siliko intervenir à kitoko na rekana na numéro de téléphone ya Alman Topesa Maloba. Merci.
ndeko na téléphone 4 oui topesi maloba papa ezanga na question que pesinga eza mutalalement misusu ozala maloba papa. En tout cas papa DF merci ndeko pesina maloba na pesina ni bato nyonso nani oyo bazolanda biso mbote ngai papa Bokitso naza kaka na personnalité awa nalandaka bino tellement mingi d'intervention na bino nyonso mais malgré bamisala mosusu nasalaka epermetaka te napesi papa odeta azali mbote mingi na papa Botembe intervention na ye awuti kosala oyo vraiment nasepeli nango soki nakoti nano na sujet oyo parce que en tout cas vraiment naza awa eza mai na miso ezokita ngai et de l'autre côté namoni ke nalobi en tout cas mwasi na nga aza na réseau epe nzambe tozosambela aza nzambe ya solo mpo na bitumba oyo na ndenge tozosambela papa na kasi oyebi nga nasambelaka na église na biso bato mangala te epai ya mindele mais batémoignage esi ebima mpona mboka na biso ma natikala mpe koyebisa yo na ntina bitumba oyo ezali moto nyonso oyo akozala contre biso donc contre biso te mais contre peuple congolais akotikala ifo abima libanda ifo eyebana parce que nzambe aza na kati na biso na kati na bitumba oyo lelo motongoli kende adimi bamosusu toyebi nanu te bazali bakobima te kaka parce que etumba oyo eza vraiment monene tokomi nao na suka nango te mais tozala vraiment vigilant soki nazongi na sujet na yo ya lelo mpona bafootballeur bamusicien ndenge ndeko na biso na Sénégal atie Isondo apose candidature mpo amoni te président na alingi asala lisumu banda mosusu epuis alingi achange constitution ndenge kaka anambe asalaki yango atelemeli yango bato wana baza bato ya mayele ninga na korecrute na population na biso ngai na yo na bandeko mosusu toza bato moko oyo ya mike soki nalobila oyo ya mike soki toza na barevenu moko oyo ya mike me na kati na biso bakongole tozali na bato oyo vraimen bakoki kotia ndenge eutaki koloba ke kosimba papa Tshisekedi nde betoki batofu na ye nyonso bato wana bazali ata moko azomonana te biso tozosala oyo ya biso oyo ekoki na ndenge ya moke na biso tozosala marche tozoparticipe na baoyo ya biso oyo ekoki me bato wana baza wapi bango mpe babombami kaka na nsima ya mindele nazomona garçon wana nano Isundu soki ndenge eza awa na poto so namoni baalbum oyo abimisa nazwi baalbum oyo Kofi abimisa Kofi abimisa baalbum ebele koleka motu wana mais mayele eloko baloba mayele parce que garçon wana aya kutu awa na Allemagne ayebi koloba monoko na biso ya awa te mais na VDF chaîne nationale na biso tozala nango mibale awa ARD na CDF oyebi yango mais babengisa ye na CDF abeti bato oyo abetelaka wana baza basénégalais te sale plein na mindele na baalema combien de mbongo asala epuis babengisa mbala moko te ayaka Allemagne telema mingi bandeko na biso bakongole tozwaka so biso bamusicien nyonso baza na nsima kandama soki baye lelo kobetela biso te ese bango babetelaka ndenge eza miziki ekitaka te minoko miziki ezali cadence eloko bato basepela nango biso tobingaka banzembo ya bamérite awa ese biso nyonso toyokaka nde non etekamaka donc biso bakongole nayebi te mais biso baoyo totelemi ndenge papa autaki papa Botero autaki koloba ke tosi tokoli
président na biso Etienne Tshisekedi pe alobaki bana basi bakoli parce que mboka wana ezokende tolemba te misala na biso ezomonana toza na liboso. Mais ce que comparer bamusicien na biso na bato wana te to bamusicien na biso baza bazoba biso tolingi mbongo. Or que bambongo oyo bazowelela wana bambongo oyo bazolinga bazwa eza moke te soki mboka na ovo mezo marché bien soki Congo lelo président Tshisekedi alekiki président état de etelemi ezalaka bango wana bakolinga soki kaka baya poto te Congolais nyonso toza so combien de milliers de Congolais aza na possibilité ya kosomba CD ata bateki CD wana na valeur ya $4 et que population congolaise barégion nyonso soki basombi il aza millionnaire mpona nini karapoto parce que mboka ezotambola te leki tozoli te eza mpona ngati eza mpona ye te eza mpona papa Tshisekedi te eza mpona motu nyonso asi retrouve na place na ye bakolabo baza ebele nga nalobaka ke oyo nyonso aza te kolabo ndenge papa Botika autaki koloba virus malade soki eza na virus moko boye il faut balinga baboma virus wana soki babomi virus wana te ekodétruire yo seke bato wana nyonso bakolabo nyonso wana baza bato moko te ya koelimine donc baza bato ya koloba kotata mawa te parce que bango bazoelimine biso deja bandakala baeliminaka kaka ntina moya lelo oyo po biso tokoyokela bango ndeni mais ntango ezoya omoni papa na biso abuli soki 50 d'années ke mpona liberté ya Congo biso tozala na patience oyo biso tozobunda ekosala baséquent wana te eza likambo ya bamoi mais patience ifo tozala nango bato wana nyonso nga nalobaka ke ata soki bazoyoka ngai lelo place na bango eza lisusu na Congo te soki bakolanda ndeko na bango na Rwanda bakopesa bango baplace ou bien biso nyonso bakongolais oyo ayebi te aza congolais aza na place na ye na kati ya Congo seke bavillage natal oyo bakoko na ye bayutaka motu nyonso aza nango combien de fois bazongisi président na biso ke okende ovanda na mboka wana mpona olingi état de droit donc biso so tokoti bato wana nyonso eza il faut bazala te ou bien bazala vraiment na bavillage natal na bango parce que bapanza virus na bango wana lisusu te baza bato ya koyoka mawa te parce que tala neti bamitombo toyebi ke azosalisa kutu na Congo moke mais ok ye aza koboma mpenza bone me azolakisa bino mwa likolo ke nazosalisa mais en tout cas aza vrai assassin bandeko na ngai motona aza vrai assassin aza buna motu ya koelimine ye mbala moko moto akoyoka mawa te mpo asi abomi kala asi abomi biso kala biso tozolala ye azoya koboma ndenge moko neti barwanda wana nyonso oyo baza na kati ya Congo lelo baoyo bazoloba nationalité ke toza bacongolais non bokota na bafacebook na bango basala bacamarade mpe ebele na bamboka na bango kuna na butu bakomana na bango bato na bango eza toujours wana kaka bavirus ndenge papa otazoloba bavirus wana nyonso eza ya kolongwa. En tout cas, papa, merci. Merci, papa Nabiso Bokechu, Tokei na Motuna, et papa Nabiso Zambwana, Joachim Ende, Toleke, et papa Odon, Tokei na Bande Komisusu, Muta Zambwana, Joachim, Mutombo di Kembe, Ayaki na Katna Kinshasa, Asali appel des fonds à l'écran na ba télévision, nyon surtout américaine, pour Nako Senga Don.
don oyo ya mbongo po asalisa ba congolais oyo bazali na passe na kati na Kinshasa. Na banzi ba américain ba pesaki Mutombodi Kembe mbongo etanke star américain pe ba camarade ya Mutombodi Kembe ba pesaki muninga na bango oyo babeta basketball esika moko ba mbongo po asala ONG na ye esika oyo akendaki ko tonga hôpital oyo wana ya munene oyo pe soi-disant tokoki kobenga ngo eza pe kaka abattoir pona ba congolais koboma ba congolais po soki babomi na Kivu na ndimite hôpital wana ko kozala pona ko traiter ba congolais abattoir. Est-ce que mbongo oyo bapesa ki ebele ndenge yo yebeli na kati ne temps zini? Est-ce que asalaki ba magwite po mbongo bapesa ki na hôpital oyo atongi peut-être ezali ko correspondre te na mbongo oyo bapesa ki? Donc magui na ye ebandaki wana ou bien ebanda kala? Mbuta Zambwana Joachim Eboto. Magui de konanga ebanda na église même na tabernacle Moïse kaka wana place basantu bango bazaye kolia nanu bansolo kote za kana kati ya bapumo bafwa et puis mikuwa baza kotikela kayango na baleki na balabala. Donc quand on parle de non profit organisation, voilà pourquoi les Américains batiaka église nyonso pe na sima 501 qui est code ya ba non profit. Oui, Magui ezalaka toujours jamais kotia komona ONG moko na mokilo ekozanga Magui. Mais maman Likambo na tout autour ya hôpital ya Biamba Marie qui est maman ya maman de Konanga frère na Jacques Mutombo. Il faut comprendre que na manœuvre ya reconstruire hôpital Oyo comparé la contribution internationale précisément ya États-Unis awa, je ne pense pas qu'on peut vraiment balancer pour dire que oui, exploitation ya hôpital wana na bambongo ezwama ki na ba équipement ou epesama ki peut-être gratuitement que est balancé. Pourquoi? Parce que il faut qu'on y ba être na États-Unis to benga o GSA code. GSA signifie Government System Administration. Bangonde bat ba yebaka être équipement oyo eza na hôpital terre et comme ya kala to remplacer ba équipement ya sika. C'est très difficile pour moi à être aux non-profit organisation. Bon, on va payer vraiment ba équipement ya sika. Ba payer ça toujours ba équipement aux alete ekwe na code ya GSM na GSA et que comme na ngosiko fuma kabola gratuitement fuma payer ça quelque part. Ba américain bilo so na gouvernement ba teka ngol soutien. Mais ba payer ça na ba non-profit. Alors, ba bilo kabola c'est pour vous dire que quand des rayons X, ba scanner, ba échographie, ba machine oyo mutaka d'abord trop cher qu'il faut compter avant yana ba incubateur ba mbeto ki ba mbeto ko ino ko sasa na Kinshasa wana na ba millions oyo Mutombo akwai ko collectionner. Je trouve que les choses balancent très mal ici na ko yeba ete ba millions wana vraiment so na ko balance wana musala oyo esalemi na Kinshasa. Mais maman Likambo oyo ngala li peut tombola na point oyo ya inine kombiso na émission oyo ba bloka ba Bosco Taganda oyo. Il faut que ba ete mutu nyonso za na mbongo netiaka Mutombo. C'est très difficile pour mon activité nini okoji ko sana ba pays netika Congo, sinon qu'il faut que okota na ba bloka tali ba minerais ba mine oyo tout ça ba diamant ba nini tout ça. Bande ko na Kasai baza un peu ba expert pour na koyeba ete Congo a permetaka pe na batu ba exploiter pe mine na bango ba parcelle ba muchanga wana tout ça que sera OK na Kinshasa précisément na building ya Sozacom ou bien oyo ngana salaka eza na avenue du port quelque part place mine et énergie ezalaka OK wana officiellement okoki na okozwa licence o bana ko exploiter ba minerais ya Congo pe question na za munene ngoyo na ba or oyo dit que 445 kg oyo eza na côte oyo biso to boni na États-Unis na Texas na ba juge na ba place belé 200 eza ko fongwana eza suma kama ko bomba te ki passe biso nyonso pasi et pas de konanga Jacques oyo pourquoi ate ko kotsaka misapi na bande de voleurs oya est ya Congo o baza ko rapper place na yebike bolingi to kota fona changer pe aiguillage ya masolo o pe la lisabisote. Boko ya komona ete soki Dikembe Mutombo Dikembe azalaka déjà officiellement na licence na ye ya ko exploiter ba or na Congo na ba minerais nyonso tikali o biso to yebite ye moko ayebi peut-être kazo ko landa ngai peut très bien nazali apona côté la poste pona détruire monter mais photos à un peu très logique. Alors Kinshasa d'après document o biso to tani officiellement eza ko funda ete Dikembe mona ki ete soki aye na ba wolo yango na Kinshasa
ekotekama bien te ou bien Kinshasa eza kopesa bien te. Nde yango wana apparemment akotiseli yango na niveau ya est ya Congo na sima ya ba Bosco Taganda oyo bato bazali deja basangimie bato deja ye Mutombo ayebi ete bazali deja kobomaka ba mama na biso de place oza komona ete vrai débat na biso il faut bandla awa mais soki tobi tozonga na babiloko ya privé ya Mutombo. Moi je peux vous dire que décoder ce pour répondre à la question na yo tout ce qui est corrélé na hôpital Biamba Marie. Je peux même challenger que même le nom hôpital Biamba Marie ne pouvait même pas être ce nom-là. Parce que toza ebelenga naza parmi ba oyo pe na sali pe clinique na Kinshasa batu ba yebinga baza ko na ba yebi. Tu peux prendre une clinique, un hôpital d'une façon privée na yo moko sali yango pe. Mais ce qu'on comme ça on a cadre non profit net kaka oya hôpital Biamba Marie, ça ne mérite même pas d'être appelé Biamba Marie parce que ce n'est pas aussi un hôpital de Mutombo. Au vu que akena ko miko sala biloko 501 ONG. Donc tout temps on Mutombo dikembe passe ça na awa place oyo to ko sambisa na ye. Akoki kozwa biloko ya public te ya ONG te po asala hôpital oyo apesi kombo ya mama na ye oyo atie na Kinshasa wana et puis aloba ete azako traiter ba congolais na pauvreté na santé na ba polio ye Mutombo comme abetela ngotolo que c'est lui pendant que to moni eke na est ya Congo nini aweza kobomisa biso nini aweza kosala ete Congo ekomi détaché nini aweza kosala ete kipeleke ce côté na est ya Congo. Soyons grands, c'est clair que c'est la bande de Rwandais, Ougandais na batinosa est kuna. Or makambo pesi so mawa awa tika Mutombo azwa message na très bien, je suis à quelques mètres de lui, il peut m'appeler azana numéro nanga ou bien akoiko lukangai, je suis ici na banga mutu photo pasola mpoke ya ba mikolo azamwa na Washington nga azamwa na Washington, il connaît tous les Bosco, il connaît tous ces gens là ngana ye na Erwing camarade ya basketball tozaka ensemble na ba jeep na yo, ils sont venus chez moi na bureau dans le ministère de mine et énergie ya na Washington, il connaît bien so ko la na koyoka. Ils sont venus là-bas, voilà pourquoi la Koyiko changer facilement la biloko taliba minéraux parce que na au travail au ministère intérieur la surface mining ba biloko mine oyo Mutombo. Il y a une question seulement qu'on peut résoudre ici pour abîmer la situation oyo. Il doit nous prouver, nous le peuple congolais, est-ce que azana licence ya exploitation ya surface mining ya ba mine oyo. Ce qui répond à lui oui. Pourquoi il a dévié Kinshasa pour ne pas payer la taxe officielle ya ba TVA na biso? Po ete mbongo ekota na libenga ya bana ya Congo, po ete ekonomi ya Congo na développement ya Congo oyo ye a déclaré na ba ONG neke akosunga Congo. Pourquoi il a évité que mbongo ya ba minéraux oyo ekota na Congo te? Par contre ele kanangamu mususu engene ofuta taxe ya Rwanda, Uganda yemoko ayebi ba kote wana. Première situation tozana wa ki pelekese awa Mutombo doit justifier pourquoi il a fait cela, a trahi pays place. Je suis d'accord avec tous les combattants. Yami Balé, il doit aussi comprendre que quand Mutombo doit se joindre avec Batonga na yebi en États-Unis, il y a ba 15 Lawal. Oh ya sala compagnie à Lokuta Munyate à Kamak wana. Oh c'était nigérien. Ici je parle des Nigériens. Donc on a connaissé comme avec les Est-Africains aussi. Pobayaka na Congo, nan mtakosa Lawal na Congo. Nam takosi Lawal na babilo kwa exploitation ya lac wana pona kwa exploiter la pétrole na biso oh ezali ko baza osala horizontal drilling au lieu de vertical drilling parce que vertical drilling on a zo ko to na biloko tali ba mine pour makaba Mutombo za ba mine il faut pas battre moi mke ba expert net biso to yaka pena ba mpoka ya boye. Vertical drilling elingi o na lac par exemple Albert wana ba Ugandais na ba Kamak oyo ba Lawal oyo na ba compagnie ba héritage oil les akuna tout ça bango nyonso bakoyiko timolation na bango ekei verticalement place libulu ya gisement ya pétrole ezali et beza ko benda et puis na likolo tsafu batumbi beza ko mona ete o baza ko exploiter pétrole ya lac awa. Mais soki ba osala horizontal drilling qui est possibilité ki yangona baza ko salela ba kiti na se place beza ko mona milinga na ngamu sa Uganda mais en réalité sio pipeline elandi mai ti eko tobola na ngamu ya Congo bino boza ko mona te nzoka de gisement oyo eza na ngamu na bino ya côté ya Congo yango wana baza ko bendela ka ba mai wana ba pétrole. Voilà pourquoi na bato baza en charge ya ministère ya hydrocarbures na ba Mutombo baza siko ba koti misapina na biloko ba minéraux oyo. Tout le monde, tout Congolais tika tsana mutu ete le Congo n'a jamais bénéficié de l'argent de ces mines. Tous les gars, M. Chegen, qui n'a jamais bénéficié de ces chèvres. Donc,
minere nyonso ya Congo na kota est bato nyonso baza inclus na kati bayebi na bango très bien que le Congo n'aura jamais à faire une taxe au-dessus de ces mines parce que il y a tout un canal na kota est wana Kivu, Bukavu, Burundi, kota na Zambie na kota ya Katanga. Bango nyonso baza inclus kuna bazo fiba parce que Kinshasa non pas seulement gaza na contrôle mais Kinshasa pe ba ministre so baza pe na kati kuna na kati ba cop wana na ba manœuvre ça koleka. Donc aussi longtemps que Mutombo pona ngai mon frère Jacques, moi aussi je m'appelle Jacques, ndenge to kuta na situation oyo ezali ke to moni na ba Lawal na ba Bosco Tanga na ba Edi Malonga nyonso tout ça baza na kati ya ba situation oyo ba oyo. C'est très clair que je regrette mpoke ya population tant to kabolaka yango comme combattant to koki jamais ko défendre mabe mais faut condamner mabe. Donc c'est clair que ndeko na ngai ba mbongo oyo Mutombo asalaka na clinique ya Kinshasa eza rien sinon que la clinique ne donne pas de l'argent mais mbongo Mutombo eza mingi na bande ya mafia ya ba olo na ba minere nyonso ezoleka na est sauf s'il peut nous prouver les preuves du contraire que azana licence azwa yango na Kinshasa neti ngai peso ke na ministère ya mine onokuta nazana licence na ngai wana d'une manière ou d'une autre na futa ka taxe na songa exploiter ba biloko ya Congo ye peso ka zana ngo a prouver biso la question moko pourquoi ba minere wana les 445 kg ya or oyo ezalaki na contrat entre Bosco Tangana na ye na Lawal na Malonga pona nini elekeli na Kinshasa te po afuta pe TVA. À vous l'antenne de Konarai. Merci Papa Nabiso Zambwana Joachim Toleki et Papa Nabiso Odom Pambo Nde Tozongi et Paya Manda Mawa. Merci Papa Odom Pambo Olandi Mbuta Zambwana Nabokebi. Eboto. Merci DCV. Na PCV Bandeko Tokota Mwanizi Papa Manda Mawa na Papa Nso Ketu Bambota tout. DCV, je pense qu'il y a des Panzampoke na Biloko Ezali ils sont vrais par rapport à la connaissance. Mais moi je pense que nous avons pokété na côté Moussoussou. Ça veut dire que 7 na 11 et 9 na katikati. Nous avons un poké plus na mitema ya ba Congolais. Place où on a vendu la peine en poké na nganga. Via la service makambo ezali la TVA il fallait les à côté Moussou. Oui, on est bien. Mais na kati ya Congo tozali na bato mususu même na diaspora zo sala na oya lingi na ye kometika la kaka ndenge po ya renye ayeba ko yiba ayeba ko sala makambo na be ayeba ko sala songi na ye ayeba ko sala ni papa na biso botende papa ya enseignant ka biso oyo biso toza koyoka tokoli aloba ke lebo ya kitoko azana moni virus soki ekoti moto oyebi okoki kobima na mwasi na sida lelo okufa lelo te parce que virus yango ekoti ekosalati po yango ebima esikoyo moto wana oyo deja zwi virus wana il faut komekana ni koyeba nini ya kosala mpo na ye tala mitema bakongole mingi eza mabe osali ke boni meme mpo nto biso ovive lelo po eza na biso alobi mwaya banda